Mbote pas Jobek. Bonjour. Ah, namoni otoka mai. Bon, bozala na pop na lopango te. Na Kinshasa, bana Djobu, bana États-Unis, bana Europe. Na Kinshasa mai ezalaka te. Tala condition ya mai tozosala. Kasi de chef fungwama pompe ezalaka te. Mai kaka ya forage. Soka mai kaka ya forage. Babido yango wana tala babido na mema babido. Donc ebele boy. Ah. Papier ebele. Donc ndio babo tozosenga kaka peut-être bakosinga biso tibatiela biso ata bapompe na quartier. Quartier mai eza te ka forage tozosomba mai chaque jour. Osogola bilamba osala de osogola. Mai kaka ya forage. Tala mai tozomba. Osufika. Kasi osenga kaka mutama. Mutama wana nini usinga? Mutama waeba mita ege. Ege nyonso ya kitika nyatala na bana boma. Bana este. Akopita pe bamupanzo oyo atala baposition. Akodélégé la délégation na fali kaka. Yede prêtre. Preso. Eyo gani? Kala tuna oti Djobu ne. Kala mai na osala. De Djobu ka Kinkole. Kala mai na omeli. De Djobu ka Kinkole. La mystique. Il va passer. Kata sambongo ngwana. Boto wa mai ngombe. La réalité, bidobo il a 150. On a fait ba mai ba bidon dans. Eyo gani? Chose ate. Toza na Kinshasa na capitale. Toza na mboka te. Yepa yo toka mai. Ba forage mususu. Ba forage mususu ba senga sengo tant de millions ya forage. Pona bafungola bino forage. Bafungola forage toki na wana ba gouvernement ba forage ba to ba leso ni combien de millions mais ba mai. On a pas ça. Bon à la biche biche. Zonga na Jobek. Zamba skunara. Na kula preso. No ya,